likabowana fallait pas kende nango fallait tika ngo na moto kasi tika ngo na moto mon côté. Mais pourquoi atika ngo na moto mon côté eza ki muté ma bête wana maman prophétesse? Non, eza ki muté ma bête eza que Papa Francis Tatou. Il y a au moins un courage de fixer mon temps pour la consultation prophétique. Et pas na yo eza de katere. Na monaka na kati ya vision moko komona moyembi na nzambe papa le moloto wana zaki nanu envie ya kufina nute abisingo zokeni na terre promise okezwa bénédiction kozonga nango RDC. Néanmoins yo moko to yebi prophète Francis Tatou. En fait na mona ke na YouTube. Est-ce que c'est biblique d'ailleurs de fixer un montant pour la consultation prophétique? Vous êtes sur Top Media TV. Ben voilà, Mbote Bandeko Balandignon sur Top Media Télévision, Bandeko Balandia émission oh, la maturité spirituelle, voilà, la maturité spirituelle, émission oh ezala na momesano ya koyambela bino, ba serviteur de Dieu, ba servante de Dieu, les enfants de Dieu, ba enyon so bazala kana maloba pona kokumisa encore une fois Nzambe lelo nazali susu nesengo ya komemela bino na banda kuna bino la servante de Dieu Maman Michael Fabiola Mbemba oh azali prophétesse, vous savez, passage na nyonso, sortie médiatique na nyonso, et même makamakambu et belé. Aleka qui a dernièrement pour na oitali lisolo ya mboka na biso message fort oyo Nzambe atalisa qui est pour na mokonzi ya mboka papa Antoine Félix papa Antoine Félix Chilombo obino nyonso boyebi kombo na ye Nzambe atalisa qui est bongo aleka qui a apesa qui message na ye mais après message na ye Toyokipe moi banungu moi makambo ebele ezo koleka. Cette servante de Dieu, elle a l'habitude ce qui a lobili kambo et kokisa maka voilà. Lelo a bengi biso encore une fois parce qu'azali na makambo ya kosola na biso parce que na makambo ya kolobana biso voilà. Cette émission nazo ko réaliser ngo depuis Kinshasa na République démocratique du Congo. Biso chaîne ezali Top Media Télévision. Maman Michael Fabiola aza déjà na mur na biso awa. Mais avant to pesa maman Fabiola maloba na kokene musika na Mbango pour une grande dame, une maman, elle est trop chère pour moi, elle s'appelle Maman Bijou Ketani. Maman Bijou Ketani, merci beaucoup Maman Bijou avec toute la famille Ketani, Bissika, donc Bino. Un grand merci à Maman Zozo, la femme de Papa Noé Mavaka Lanzinga, mis le respect, la Cour suprême. Merci beaucoup Maman Deborah Lubanda, Maman Surprise, Maman Abou Pia. Merci, ça me va trop au cœur Maman pour un passage conseil Nabino. Celle-là, Azaline Doi, il y a grand-mère Nanga, elle s'appelle Stella Ndala. Stella Ndala, je te fais des gros bisous là où tu es, Ndoya Grammaire. Voilà, Boyendeto Banda émission Nabiso avec la servante de Dieu, Maman Michael Mbemba. Oaza déjà na plateau Nabiso. Bonjour Maman Michael. Bonjour papa t'a dit. Bonne santé Maman. Oui, ça va bien par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Lelo, encore une fois, Toye Lissousou, par rapport à l'invitation Oyo Ezala qui lancé Bandeko Balandignon sur Top Media Télévision. Avant to banda émission Oyo pour la gloire de Dieu. Est-ce que comme Mabiso na prière, une façon, il y a quoi ça la entrée Nabiso na émission avec les enfants de Dieu? Tobondeli, merci le Dieu de grâce. Seigneur Topesio, merci. Zalanzambe na biso yebandeli kino suka. Tambola na biso na kombo na Yesu Masia. Amen. Voilà, amen. Biso, tolobi amen. Yo penanda kolobi amen. Loba amen parce que la servante de Dieu a outu ko fongola émission na biso o tozo lingato banda siko maman Michael Fabiola la semaine passée au leka ki awa par rapport il y a message Onzambe atalisa ki opona mboka et puis message Onzambe atalisa ki opona o Italie la reconnaissance en fait Onzambe a senga kana biso na batu na mokili fo biso tozalaka ba reconnaissant na babolamu o do moninga sali Onzambe donc a sali et puis beaucoup plus les messages pe ezala ki pona o Italie papa Simon Kimbango mais na Nazwaki nyonso nazaki na besoin de comprendre. Aujourd'hui aussi, il y a beaucoup de personnes qui m'ont appelé. Pourquoi Oloba qui était Mokonzi Mboka, Papa Antoine, a fait sa autorisation yo okende Lubumbashi
na kati ya stade na drapeau na mabele ya Lubumbashi. Pourquoi opona ki kaka Lubumbashi poyo ke no sambela na Lubumbashi pendant que Bitumba ezali na côté est kuna côté ya Bagoma na Baruchuru na Bakibumba na Bamasisi kuna na Beni. Pourquoi seulement Lubumbashi? Bonjour, merci Papa Tadi. Okay. Bonjour tout le monde. Balandia Top Média Télévision na PCB Nonyo Sombote na Kombo na Yesu. Amen. Bon, ezangate munaponi kaka Lubumbashi. OK. Nyoso auto salaka et tant que ba sal na Nzambe, ezaka toujours volonté en Nzambe. OK. Nzambe soki aponi que OK ko sambela na Matadi, OK na Matadi. Nzambe aponi Lubumbashi aibitina. Oh, eza deuxième fois. Une fois déjà na kenda Lubumbashi. OK. On est aki une autorisation ya bokonza mboka te. OK. Yanga moko na Nzambe na kenda ki Lubumbashi. Na sala ki prière na Lubumbashi et puis na zongaki. C'était en 2019. Si je ne me trompe pas. Maintenant, en 2022, Seigneur Alobi Nangala Luba, la présidente de la République, y a aspect sa autorisation, appelé sanga teni, y a phare des cieux, na kende na drapeau, na intercesseur 6, na bundela na kacha stade pendant 7 jours. Aloba qui a allé, c'est lui le maître du sabbat. OK. Donc, à un loko moko au sala moko ya dimanche. OK. Donc, prière pendant 7 jours, dans une semaine. Et ça, on a été poni Lubumbashi, et ça, Nzambe. Nzambe, il y a un moto ya ponaka. OK. Ce qui a poni, mais c'est comme on tinda, on a une fois dans Lubumbashi. C'est ça la prière, on est allé voyager dans l'âme à Nzambe. On tinda dans Lubumbashi en 2019. La salle qui prière là-bas. Maintenant, pour y aller, il faut que je semble là, la stade. Dans mon côté, il y a un groupe d'intercession. Pendant 7 jours, j'ai mis le maître du sabbat. Après, c'est mon canal, Luc chapitre 6. Ce n'est pas volonté dans notre télé que de Lubumbashi. Mais c'est quand c'est Béni, Goma, tout les gens ont problème à beaucoup de l'autre. Non, les acteurs qui sont dans le mboka tel, mais nous sommes à l'Indy. Le sambo wana esalama na stade ya Lubumbashi. Kuna nini kaka na stade ya Lubumbashi au lieu ya kokende kosala yango na stade ya Goma ou bien na Ruchuru kuna kwa kitundeja? Mwana mulaka azaki problème nde na Lubumbashi. Nani nde na Lubumbashi? Papa Kimutumba. OK. Donc, quand tu es au Lubumbashi, c'est parce que azalaki na prison kuna ekaka moko melaki ye kuna balongelaki foto balongaki ye na Lubumbashi. OK. Eza tolobani lokola terre promis côté kuna. Donc ntango ye azalaki na kashe kuna douleur nyonso oyo azwaki ezalaki na mboka wana. Donc pasi avant ekota elonga na Kinshasa ekende ti Matadi eyebanda d'abord bisika oyo azamonaki. Et déjà, place moko bo oyo mai ya minute na ye esangani. Donc à partir ya Lubumbashi wana ntango tokobondela Nzambe ayebi nini oyo akosala oyo mpe kopanzana kote wana mobimba na Goma kasi par là donc dans le est mobimba. Donc Nzambe azana eloko oyo alingi asala mpona est na biso. Douleur wana oyo ekomelaka bato lelo oyo ezokomela bandeko na biso lelo baviol bakoboma basasi bazalaki kilia te eza parce motu moko asepaki mai na mikili na pasi asapaki motema ne na pasi ntango Nzambe azoyeba na biso ke tozala reconnaissant c'est parce que parmi bato balukaki liberté de l'indépendance père de l'indépendance Kimi Kimbangu va parmi bato oyo balukaki kimia na biso mpo lelo tozala quand même bisika tozali. Voilà. Mais maman Fabiola na kotika ete na mwa temps pomeka kosolola vraiment na bana na Nzambe mais papa Simon Kimbangu oyo amemelaka yo bamessage mingi nalinga nameka kocomprendre bamessage na ye ezalaka recadré ezalaka na bénéfice est-ce que r ekweyaka
ozwa kabare tomber nango pena na oyo za la kanango besoin parce que na moni oyo lobaki dernièrement nous avons appris que lobby déjà mokolo ya lomingo ezali na un groupe de pasteurs oyo bakokende kosambela bongo na stade de martyr pona kosambela lisusu encore une fois pona nation pona kosala prière nakanisi mpe ezali lokola moko ya barecommandation oyo olekelaki awa baasociaki yo ozwaki mpe appel okozala parmi bandeko na yo wana ou bien yo po yo kika ndenge biso ezalaki na baekambo ete eza question polémique te mais justement pour savoir non nga mpe po toujours appris kande yo po yoki wana eza bango badete ezaka toujours biso nyonso tobelela nkombo na nzambe basi tosenga epa eza pas mal eza ke baponi bapapa ou bamama ou baserviteur ou bakoka prière na c'est pas un problème tokosala un problème keka prière mpe nyonso osambela po nzambe asala quelque chose mpona ekolo na biso omona tobetela sete eza autorisation ya président de la république mpona kokende kosala prière kuna nayebi te soki eosenga biso nini eosenga kaka autorisation mpona kosala prière kuna epuis c'est tout ezaka autorisation ya mokonzi ya mboka ou bien ezosenga mpe na financement ya mokonzi ya mboka parce que évangile ezaka ofele mais l'évangélisation aussi ça demande l'argent yo oza na besoin ya autorisation kaka ya mokonzi ya mboka a autoriser yo officiellement ou bien mpe oza na besoin ke mokonzi ya mboka mpe accompagne yo na oyo etali mosolo pour que voyage wana avec plus de 7 personnes esalema malamu ntango nzambe alobi déjà que apesa autorisation de par le tantôt du mariage tantôt du ordre président na biso asambelaka mpe mbala l'église ayebi ke nzambe ntango atindaka basali na ye d'abord mpona koya kokutana na motu te mpe motu kokutana na ye toujours ezalaka na eloko moko liboso mpe na kati na yango tomoni saul azwaki bokonzi akendaki maboko pamba te parmi baserviteur bazalaki na saul moko azalaki na quelque chose oyo bapesaki na Samuel po ete révélation ya nzambe esopana mpo basuka mafuta likolo ya Saul donc ntango nzambe alobi déjà autorisation ya mokonzi ya mboka seke nzambe azomona ke mokonzi ya mboka na biso akopermettre biso kaka na monoko boye te mpe na signature boye te po tokoki kosala toujours mpona ekolo donc akosoutenir biso na moyen de transport mpona kokende mpe mpona kozonga na biso mpona mikolo 7 jours et puis voilà tozozonga pena na mama na likambo mais naza na besoin na tuna mama Fabiola po moko ekomobetanga mwa motu makambo ya basali na nzambe oyo nalobaki na otika na nga ata koyamba basali na nzambe po toyambaka bafrère wera na bafrère kofi mais moi je suis parmi bato oyo balingaka kosala promotion ya diable te balingaka kosala promotion ya n'importe quoi te parce que lorsque nous faisons la promotion à mabe nous participons na mabe wana etumbu na biso mpe ezali mais aujourd'hui nayoki moko na bino azali mpe prophète papa Francis Tatou ye au moins azwi courage ya kofixe montant mpona oyo etali consultation prophétique epa na yo eza leka te bon moto na moto aza na ndenge ye ayambelaki apele na ye mpa nzambe peut-être ye ntango ayambaki nzambe ayebisaki ye pour ke bato avant bakota na biro na ye mpo bafuta autant peut-être apele na ye eza bongo na moi mapele na nga eza bongo te eza autre chose mais au moins yo moko to oyebi prophète Francis Tatou en fait namona mpe na YouTube omoni boye na miso na motu mais oyebi ete quand même ti ndenge ye oyebeli ye vous sentez que c'est un serviteur de Dieu te tosola kaka te nakoyebisa même caméra me nakata ne caméra siko tokomosola ndeti kaka toa na ndako ti eri omona misala na ye sa façon de faire les choses c'est un serviteur de Dieu la Bible nous dit ne jugez pas ako juge motu te nayebi te en fait source na ye mais parce que namonaka ye mais wana Bible elobi bo juge point mais apparemment ndeti mpe eza na place moko na Bible je sais pas si je m'écris ça bien bapaster bakoki kosambisa te mokili nayebi te tozosolola bakoki te kosambisa mokili cette façon eza ya kokomisa biso nini mpe kotalisa biso nini mama Fabiola
Et là, on a eu balayo, ils ont que appel na appel, il est différent. Appel à papa Francis, ça c'est déjà na bilongi na yo. Appel appel na ils ont na bilongi na sauf que tout ça tout notre cas dans la nkolo. Est-ce que c'est biblique d'ailleurs de fixer un montant pour la consultation prophétique? Bon, là, la logique des choses, ce n'est pas biblique. Peut-être pas dans la biblique. Mais maman, la Bible vous a combien passé? Il y a la version biblique quand même. Il y a plusieurs versions. À chaque version, il y a Bible, comment makamuna yango. C'est ça. Ma Fabiola, comment le sabiso? Faut mieux y écouter donner dans hypocrite à fixer le montant parce que c'est pas hypocrite. Voilà. Maman Fabiola, message au biso to yekozo mukolo lelo awa. Pour la banane en Zambie, besoin moyen, besoin temps, il y a qu'à comprendre, il y a qu'à bénéficier des amis. Zambie a dit, moi le banane, encore une fois, à l'origine, c'est le Kuzambo. Oui, le message n'a pas dans mon cas, il a bon dans mon Kuzambo canadien. Pour une des messages à la signature, dans le moment où il y a mis sur la carte RDC. Zambie a dit, solution il y a un problème dans le système de ça arrive ensemble. Alors dit à chaque film banda téléphone bah effort comme si c'est effort on a bah là que tu tenir à venir à semaine on va nous dire quoi. Alors dit que vous dit vous tenez la première position beaucoup moins de changement dans la RDC. RDC ils ont beaucoup de choses là. Bon Zambie là donc alors dit que la peu de part et d'autre qui toujours quelque chose la première position. Parce que toujours plus de ciment tout ma campus de bosso les gens balidi azali bosso ya l'union parce que c'est lui le rémunérateur de ce qu'il cherche. Na mona ki mai zo pasuka na yo kina lito na nga ba bisinga ba di ni le bana nzambe ze ko bata mai on ba ndeko pasuka avec beaucoup de force ni ya makasi mai zo pasuka bayibisinga balobi liloba na nzambe ezongisima makambo mosusu oyo liboso donc nzambe alingi na position ya liboso na kati kolo na biso ezala ye nzambe donc nzambe azokota vraiment seke d'abord ya kozala reconnaissant mpona nini na baépoque ya baprésident mosusu nzambe alobaki makambo te alobango kaka na époque oyo président fati aza mokonzi nzambe ye moko ayebi nini oyo alingi ndenge azomona motema na yo ndenge nini mpe alingi asala makambo na ye na lolenge oyo alingi asala to profiter na temps oyo parce que mikolo etikali na biso ya kotanga Jésus-Christ revient bientôt. Voilà, Jésus-Christ revient bientôt, maman Fabiola, mais naza a besoin naïba parce que tout à l'heure au baki est romona qui papa Simon Kimbangu na message nyonso est papa Simon ayaka liboso na yo azalaka moko amemaka mwana. Amemaka mwana et puis mwana wana ndeti akendaka na ye et linga kolakisa nini ça signifie quoi eri omonaka ye na likabo parce que toyebi ete mwana azala likabo mais akenda na ye atika ye te elinga kolimbola nini mama wana eza message oyo namonaki yango na 2016 vision na ngai liboso namona papa Simon tant on a ça camarade na ngana tonga bina mwana koma ngabi non fait nga pe na ebité mais le mona ki na mwana wana ezaki nanu na komi ko salila nzambe te et nzambe ebisaki nga avana kende Angola na monaka na kati ya vision moko komona moyembi na nzambe papa le moloto wana zaki nanu envie ya kufina nute abisingo zokene na terre promise que soit bénédiction que zonga nango RDC et tango na komona Simon Kimbangu na kié na mwana ayebisinga lobi wana ayebisinga le côté parce que na refusaka pour elekelenga en fait et tango yesu ayeko benganga la bandi ko saila nzambe de nzambe ayeko talisanga lobi bénédiction oyo azalaki nango atikaki yango na mutu ta kendaki nango yango nande na mona ke na mona po mwana wana amemaki na loboko ya gauche azaki mwana moko ya mobali c'est une bénédiction ezali Élisée Elia mataki na bénédiction na été bénédiction na etika laki na
Élysée. Soki moutaza na lipamboli, soki moutaza na maloba o nzamba tia pona ye pona ekolo parce que nzamba ibisinga alaksinga bina kati Afrique kombo kimbangu eza na kati carte d'Afrique. OK. Kombo kimbangu eza na kati. Alobi likabo wana fallait pas kende nango, fallait tika ngo na moto, kasi tika ngo na moto mon côté. Mais pourquoi atika ngo na moto mon côté? Eza ki muté mabete wana maman prophétesse? Non, eza ki muté mabete, eza que ba makamsusu comme la basa na nzambe na vie. Tant mususu moto a azo ses ceintures, aza vraiment protégé, aza vraiment bato bazo tchaikate. Oui, au monde que loko na ye OK nango. Na habité so to mona ka loko papa dit na bala pa bato. Na habité parce que loko wana bakenda nango te. Batika nango so ko sentir que naza aimable balinganga nazana batu pembe nanga entourage nanga na kotika ngo peut-être et pas t'a dit. Donc c'est comme ça. Mais ce qui moutazo c'est sentir que bazo tchanga ka tel que lelo nazo loba que na utaki Luanda Angola Zambia zongi singa na Kinshasa alobi nazani loko kosala no na Kinshasa tangu na yaki Kinshasa alobi zwa mabila Kinshasa kabela nga Kinshasa ngana bi mais moi je suis qui pour ngana ke kabelo Kinshasa alobi na zongi saki awa po kabela nga Kinshasa na lobi que nazo ba message belé pour na mboka nazo ka bar directive belé pour na mboka soki mokonza mboka akoyoka message oyo soki ako tindata mutu moko ya pembe na ye ko lukangai ekoza malamu nzambe kozanga te ko sala oyo alingi asala toza ebele mais nzambe azaka na mutu ka moko oyo aponaka tomona ki libérateur ya Israël nzambe aponaki Moïse. Donc Nzambe azana makambu ya kosala d'abord na président de la République Nabiso, pas importe au mutako ko candidat pe mutako ko loba. Mais moi je sais que Nzambe ata mutaza moyibi alobane toujours je t'aime. Ata mutaza ndumba alobane toujours je t'aime. Pas importe au mutako candidat mais c'est que moi je sais o Nzambe alobaka na lingaka batu nyonso po bazali batu nangai. Donc message nanga za yangwana. Voilà, ce qu'on a un message on a maman Fabiola Eriozo tala kababilo kwana. À chaque fois ba message nous se bimi yo moko disons que yo moko za ka considérer on va prendre d'autres personnes. Des fois ekotaka moi doute moi découragement moi et pas na yo sur ba message donc là parce que beaucoup plus de bon Dieu tu utilises kaka pour na ba konzi. Et puis pourquoi il a utilisé yoka pour na ba konzi mboka parce que une fois pe na yamba yo pour na message moko pesa ka pour na papa Kabila papa na biso oda utaki koleka et puis na papa Félix ils ont continué kaka pourquoi kaka nzambe ayaka kaka kotika ba message ya ba konzi minene mboka et pas na yo quand on a qui Congo Sika ils ont un message moko na kenda ko pesa papa Adolphe Mozito. OK. Tant on a ko pesa ba tuninga makambo ebe onderini kabino na lala ki seigneur ala musinga ayebsinga koma makambo na je biso kende oyebisa Adolphe Mozito. OK. Donc Nzambe asala makambo na ende ya lingi. Voilà. Na senga ya ngote na tuna ye pangote mais soki ya lingi ayebsanga awebsanga Airtel na olobelo makambo tel to Airtel zala na etaboué zala boy na olobelo makambo tel donc na tuna ngo Nzambe te surtout na époque ya papa Joseph Kabila Nzambe za ko pesa ba message trop. OK. Mais tellement que ils ont cassé que koto na maison civile ba lobi kende koto et comme koto ba encadré comme koto ba sala bondi ya ngwana na se retirer kananga er moko boy. Mais sauf que nzamba to se retirer so ya lobi lobano kaka. Et comme est-ce que problème nanga mutu so lelo na kenda na na maison civile te parce que ba rendez-vous les kebele ils ala kaka sala ngo par écrit au sali ngo au ticket et si les ozongi na yo lobi na tongo moni mutu muso apesa ngo lobi na tongo moni mutu muso apesa ngo mais comprendre que message ngo na komaki yango ba pesi gloire à Dieu parce que quand même bayoka mais cette fois-ci Seigneur Alobi président de la République a pris sa autorisation pour que nous ça la prière ils a toujours pour na mboka na biso
Voilà. Bandeko balandi ya émission oyo la maturité spirituelle, boyebiete to yambela kabino awa bana na Nzambe. Et puis des fois aussi na lobaka. Le bon Dieu era lobaka pambate. Iye moko era pesaka vision atondisaka na provision. Peut-être lorsque le message ezo koma mutu o Nzambe azotalisa mutu mosusu. Alliance ya mama o azana ngona Nzambe, peut-être les alliance ya X ou bien Y kazana ngona Nzambe te. Soki bokozwa libaku ya kolanda émission oyo. Bokomisi la papa maloba oyo. Bokomisi la papa message oyo. Cette maman, elle a tant longtemps passé na ba etando ike ao. Des fois que tout donc c'est difficile pour que aleka na télévision. Difficile pour aleka. Parce qu'elle a toujours l'habitude de l'oba été télévision et ça a beaucoup plus place au thé. Il faut que nous koloba makambo yo ngai nazana yango pour la nation et puis beaucoup plus pour na ba cause na biso ebeli. Parce que lorsque vous vous êtes élevé na ba niveau au papa na biso papa Félix Azanango o azali mo konzi na biso papa ya yambo ya citoyen ya numéro ya yambo ya Congo. Babitumba ezalaka ebele, ba directive ezalaka ebele. Nous avons vu ici le pasteur Claude Kabundi Walesa. Koloba ete le président Sokia Lukinga ite na tambo ye mabe e komelaye. Batuba interpréta kango mal jusqu'à la fin de la journée. Papa Claude Kabundi Walesa a été reçu et pas Mokonzi Mboka. Na kanisi ba message papa wana apesa o aloba ba résultat nango ezali. Mais pourquoi pas lorsque d'autres aussi bazali na maloba, bazali na message pour na ekolo, pour na mokonzi ya mboka, pour na ko apporter un plus. Bozo kopesa ngo mo Congo. Et pas Nzambe, un grand n'existe pas. Grand azakaka oyo a traité alliance sincère avec son Dieu et oyo atamola kanali memia. Et celui-là qui craint Dieu, celui-là au don a pratiqué les 10 commandements au papa donc pratiqué la biso. Prenons le temps aussi. Elle est utilisée aujourd'hui par le Seigneur Jésus-Christ. Profitons-en, il est temps. Maman Fabiola. Bande konayo o ba kozwa libaku ya kolando lelo. Ba comprendre par rapport à ça. Et là ko comprendre biso nous c'est ça qui Nzambe alingi. Kimia o yatikela ki biso et demeurer toujours dans le pays. Donc aka na besoin que tous a kimia pour y pas année sengo. Biso tous a kimia pour année sengo. Mais yé muto apesa ka kimia yé pe muto apesa ka sengo. Mais oui. Oui, que ce qui moi na Nzamba leli. Et puis ça passe na miso na Nzambi. OK. Mai na miso na Nzambi tangaka ya des fois. OK. Na ba problème na biso donc ceux qui bato ba kufa libanda. Ceux qui bato ba kufa na mboka na biso, ceux bato ba kufa baza ba problème ba violer. Douleur wana. Ils ont mataki no bisika Yesu Christ azali. Donc à moment là qui atika ki biso na kimia. Mais pourquoi biso toza na kimia te? OK. Donc esengo na biso ko zape sengo na ye. OK. Passe na biso ko zape passe na ye. Parce que ton ndima ye lokola mo konzi pe mo bikisi. OK. Maman Fabiola, nazo luka moyen na tika yo mais nazo continuer kaka. Na tunaka question maman Fabiola supportenga na senga na ndeko cameraman na katanano poto luka moyen na tuna question oza na question ya sungi sungité. Lorsque vous regardez l'église maman Fabiola, église à l'époque il y a papa Edina Bala. À l'époque il y a baba chantre de l'Éternel lokola ba papa Alain Moloto Nathan Nabino ozo komona ngo ndenge nini bozo kota mo poto mingi yango pe des fois bato bazo kopesa bino sous confiance te maman Fabiola okosa la analyse nini sur ces points là maman sur le plan spirituel en fait. Non mais c'est que ba vrai baza ba faux pe bazalaka. Mais et c'est que lumière ezali ténèbres corrégnité en fait, okay. C'est que je peux dire. Mais tout le monde lelo, les mingi batu bakoti ici où ezali lelo. Qui lelo? Voilà. Mais à l'époque, quand on est baki ba papa nsuba osambela Nzambe, na lolenge bazaki kokumisa na Nzambe, eza lolenge ya lelote. OK.
à l'époque pe ngana ebakte ba prophète bazalaka na ebi ba prophète ka na Angola d'autres za ba prophète belé donc belé munyo soto ninga la prophète OK musala passe ceux qui pensaient balakisa mutu ke musala osala les a passe bon ngai nga ndima te pour passer les qui donc ça pour moi bimba c'était place ba ninga bazazo yo ozala te oza toujours enfermé dans la concentration donc voilà mais maman Fabiola eza na tunango kaka j'aime maman Bijou Ketani ma Bijou Ketani je sais que Ketani bisike zwami famille wana alinga place au moins mingi n'est-ce pas Fifi Wechi la star la grande dame Fifi Wechi la star yepe alinga place oyo et Kim Kimora aussi alinga place au double K Lisa Kuluma tata Mosia Banananga yepe alinga place oyo Espérance la femme en espèce depuis les États-Unis d'Amérique je te salue Stella Ndala Ndoya Grammaire dédicace à toi mais maman Olandi moko ya bandeko na biso ba lobete prophète Simon Kimbangu azalaka mutindani ya nkolo te ozo kita ya Olandango ah oui nalanda ki batindela ya ngala mona kiango bon nena lobike bisika ba ya malamu bazali ya mabepe bazali donc okozwa no message en mais comme la Bible nous dit qu'il faut examiner parce que musutu yo kan sinza balobelinga yo kan dit Satan alobe pour Satan na balobaka OK il faut jouer temps examiner au sambeli après au lobby nga jana ba message musutu na lobarate na zona temps mais ça na ceux qui nzamba yibisinga bobo na kali na bibi ça c'est non ça dit ton papa est qui nanda pour ça l'émission donc c'est voilà mais et ko sala yo pe ezo ko sala ndenge nini aujourd'hui beaucoup plus Nzambe alobela kayo à travers ses papas papa Simon Kimbangu oyo azwaka lokola modèle moko boye exemple moko boye pour vous apporter la bonne parole mais quelque part aussi il y a certaines personnes oyo bandimaka yete des fois ils parlent mal pour un sujet na yé est-ce que elle moko effrayayo et tu as na badoute sur le plan spirituel non moi ça me dit absolument parce que même nous avons été Jésus-Christ bandimaki était quand OK baboyaki ye basopelaki estoyi babambaki mabanga donc bandimaki à 100% donc même biso bato toza na mai na makila tobotami na lisanga mwasi na mobali donc mokili mobimba te kondima yo ndambo baondima yo ndambo mosusu mpe baondima yo c'est tout à fait normal bato mpe baya koloba ke non en tout cas mosali oyo azalaki na Nzambe te c'est pas un problème pour moi et comme toujours parce que aux amutu aux na mai na makila donc il faut tout s'attendre mais sauf que mutunde dans conscience ya mutunde yebi vérité pour nazoloba est-ce que ça vient d'où ça vient de Dieu ou bien on a mon la la muke na lobité na sala boye pour na yeba na lobi na sala boye pour boye donc ainsi de suite mais pour moi ça la en tout cas l'oroté pour na yebi que nzambo ya lobilanga aza vraiment nzambo aza na bon moi voilà nzambo aza na bon moi to kabwana awa message oyo kozala na ngwa suka pour la émission de to luka moto kabwana et puis bazo kolanda yo bakoki ko se servir na nini et pas maman Michael Fabiola lokola prophétesse lokola servante de Dieu mais oyo ekoki kozala lokola exemple pour bango balata ngo batambola kana yango bisika nyonso bazana yango na koloba na mokonza mboka na biso OK soki émission oyo komelio président de la République démocratique du Congo n'hésitez pas papa ya kotinda ata collaborateur na yo moko pour aluka prophétesse Michael Fabiola Mbemba pona kende ko sambela ndenge nzamba tindi ngai na Lubumbashi vraiment nzamba kozanga te ko pambola yo na ko considérer maloba na nzambe vraiment tika nzambe
asala ete message oyo ekoma na matoi na yo oyamba yango na kombo na Yesu Masiya. Et deuxièmement, eloko na oyebisa na bana Nzambe, modèle nanga eza naza obéissante devant Nzambe. Na tambolaka selon ba critères ya Nzambe, je crains mon Dieu. Na tosaka Nzambe nanga na nyonso, na salaka oyo ekopesa Nzambe nanga esengo. Soki osali oyo epesaka Nzambe esengo, Nzambe akozanga te ko visiter libota na yo, ko visiter bomoi na yo, pe Nzambe akozanga te ko kangola vie na yo. Nzamba akozanga te ko pambola libota na yo, Nzamba akozanga te ko salela yo. Ce que tambolikaka selon la Bible et selon la parole de Dieu. C'est bien ça, c'est ce que je peux dire. Maman Fabiola Nautica yo. Danger nini. Oyo ezali caché derrière ba message onyo so yo yozo nango pour la président de la République pe pour na mboka Congo. Danger ezali que soki nazoloba na kombo na Nzambe menzo kande na simalanga nazoloba na kombo na Nzambe te. Yango nde eza danger nanga parce que Yesu abetaka makasi. Danger nanga eza yangwana. Soki na ye koloba ki Nzamba lobi. Or que en soi, moi-même je sais que Nzambe ta lobi. Wana 2 ans près, 10 ans près, 15 ans près au mona ba retomber nango même et pas bano yoko bota. Danger nanga eza yangwana. Ce ko danger et pas il y a bakolo message et ko ki kozala nini. Danger pas bakolo message pour la nation na biso. Pour la nation na biso et soki Nzamba monique toto si na maloba na ete et makambo ya lingia sala asali yangoute et bitumbe zoko continuer makilezo sopana ku fezo kota kaka toujours ma bezo dominer kaka na kati kolo na biso de bisika wana bakozana danger bazana problème na Nzambe oyo azopesa ba message tant mususu na kati la kapongi na ngana ba 2 heures na ba 4 heures na ba 3 heures pour na kolukelongi na Nzambe Nzambe na mokolo na suka même pas aujourd'hui mais na mokolo na suka ako la kisabango film ndenge nini ya tindaka basali na ye ba ya kopesa bino message bino boyoka kite ndenge nini ba innocent pe ba innocente o bazo kufa du jour au jour et tant que yé asa capable ya kokata hémorragie wana donc soki toyoki message na Nzambe te lifuta nango pe kozala na mokolo na biso suka. Voilà, merci. J'ai retenu des choses où peut-être Bino peut retenir en gros. Qu'est-ce que le bon Dieu a en besoin? C'est juste tout reconnaître et c'est juste tout qui sa volonté en Nzambe. Ce qui te sali volonté en Nzambe, volonté à yemei et ko kitakati na biso pe kimia et ko takati na mboka o. Je suis encore intéressé lorsque la servante de Dieu Azokine Musika pour dire que ce qui se passe au Congo, solution et Kouta et pas Bapayate. Solution est kaka et pas nabiso, et kaka kati nabiso entre nous. Je suis en train de réaliser combien maloba oyo ezoloba matro même et pas baï politique. Même chez les politiciens, bazo koloba était solution et Kouta namboka Bapayate solution eza awa et pas nabiso moko. C'est entre nous biso ne tokoluka solution. Mais solution na tokolukango ndenge nini. Il est temps. Ba message ezobima Nzambe azoko révéler lisusu Nzambe azotinda ses enfants ses serviteurs pour na akomisaka message et pas na bino bino baye o ba message on ezobima bozo recevoir yango bozo kosala na yango nini. Voilà, maman Fabiola asali devoir nae lokola servante de Dieu message nae leki soki Jésus-Christ aye leloté tokoya lisusu lobby et pas maman Fabiola tout le cameto ça la émission mususu sikanaye mais beaucoup mis sa message à maman bisika oyo esengeli pour que solution ezwama le plus vite que possible. Merci maman Michael, merci beaucoup.